Bonjour bandeko, merci ndenge boyolanda nga lisusu. Lelo na elimino video sur ndenge nini okoki osala ba vanille dans ba twist na suki na moko sans mèche. Po nazwi tellement ba question batuni ngai ndenge nini nasala twist na suki na ngai. Donc ndebo omona déjà nakangi presque mutu mobimba. Tikani na partie mibale yango nde na olakisa bino ndenge nini nakanga twist na ngai. Donc anaposa soki suki na eza sec anaposa molangi ya mai ya pamba opompe. Donc opompe kaka moke soki esala mwa kolemba nsima après wana na otia beurre de karité eza lokola nasalela beurre de karité lokola pommade. C'est beurre de karité nsima wana gel eco styler comme non nsima natie mwa gel ya moke na maxi gel likolo. Gel esala engala nde moni gel nsima ozikisa na moke osanoli boye malembeti na se boye. Après wana nakaboka na deux parties dans oyo na baloli awa nsima nazi na liboko oyo nakangi yango nachange liboko nazi oyo nsima na baloli lisusu. Soki oza na mposa eza kokanga makasi te so okangi boye okanga makasi soki okitimisa maboko na awa bande okanga boye ebima ekobima vraiment makasi te nde bomona naokita noki. Mais soki nalobi nakanga boye wana ekanga makasi nana mposa ezala makasi te nana mposa ezala moko ya olemba. Donc natie maboko nanga nasali mwa espace donc natie maboko nanga na se boye nsima na komobalola wana naokita noki komobalola malembe boye ti ya. Donc nde bomona eza pasi te nde bomona eza pasi te nobalola okokanga ntina se te na se oyo nazwa mwa gel ya moke natie partie au gel nga mo personnellement mpo natia suki na teinture na mposa kokata ba teinture nyonso elongwa. Donc oyo etikali ya mike yango oyo donc nakata yango mingi so naokanga basuki ya mike oyo na baloli boye suki mo eza nalonga na baloli boye donc baloli se boye obalola nde nana mposa kokata ba teinture wana nayebi te so bomona nsima na kati yango nana mposa suki na ezonga noir eza naturel. Non ekomi nao déjà donc bateinture presque nyonso elongwe etikali kaka ya mike donc bomona yango gute nga mona omona mais bino bomona yango te donc presque nyonso eza na kata teinture eza ok. C'est parti moko donc ozwi mai po eza ya kokauka nazwi mai na pompe eza mwa kolembisa suki donc eza omuyanga nsima
natie lisusu beurre de karité. Beurre de karité nalinga batia na banda tuti na se. Okotia nango peni malembe malembe na banda likolo. Ok, tina se malembe malembe. Après wana otie gel. Donc otie gel wana. Ciment kaboui. La partie ekokana. Donc omoni nakaba la partie ekokana. Sima na bandi okanga natie maboko na mwa mosika na mosa motu. Omoni no. Natie maboko mwa mosika na bandi obalona. Boye. Donc boye. Ebate bomona. Boye. Esili na nde bomona. Merci ndenge olandi ngai tokutani lisusu na video oyo ezoya. Bye bye.